Ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste mbote na bino banso besika bozwami bana papa Simo Kimbangu. Tango na pseko kipona kolanda émission bino bokolingaka mingi émission ebengami ete émission masolo. Émission masolo ezali émission oyo kolobaka obele masolo a monene ya papa Simo Kimbangu. Kasi na mokola lelo wabino ndeko papa Lambert makwemi mokati na émission masolo. Na lisungi ya mokola lelo tozali na kuna na kamera bandeko na biso tokomona papa Guilain Ntambu oyo asimbeli biso kamera pe mama Fifi Ndongala na sonorisation papa Edi Zolandonga na coordination ayemoko Yugens Ntumbu pe na Régie Mai Barros. Ya solo bandeko lelo tozali na likambo mosusu te tokolobela likambo ya sensibilisation ya centenaire ya papa Kisolokele Lukelo. Na yango tembi mopaya na mokola lelo po ete toka kosola bele masola monene papa Simo Kimbangu kati na likambo ebengami centenaire ya papa Kisolokele mwana ya yambo ya papa Simon Kimbangu. Na yango tokokende mbala moko na invité na biso na ndeko na biso oyo a bengami na mokola lelo po ete toka kosola ne masolo oyo nde na kolakisa bino ye pe bino boko yeba ye sima na yango tobandi ko pompe obele ko pompe nde na sengi na bino kimia pona kolanda émission na biso papa mbote na yo papa mbote papa ya solo ezali sengo mingi pona koyamba yo kati na plateau na biso na Ratelke Europe kati na émission masolo na poka lelo po te kwa kosolola monene ya papa Kisolokele. Na kosenga na yo papa omi bimisa po ete bandeko bazali kolanda biso bayeba soki yo ozali nani papa na pesi yo maloba. Merci mingi papa Lambert ngai kombo na ngai papa Maludi nazali bongo responsable ya presse na paroisse ya Paris Saint-Ouen mais récemment bauti ko nommé ngai na uti ko zo titre ecclésiastique na komi bongo catéchiste donc na komi bongo papa catéchiste Maludi Sébastien. Merci ya solo papa Maludi nazali nesengo mingi pona koyamba yo pe na yambi nganga nzambe na kati na plateau na biso likambo to bengeli yo na poko lelo oyo bandeko bazali kolanda biso ezali likambo ya papa Kisolokele yango pona ko banda to kolinga to yeba yebisa biso nanu papa Kisolokele pona yo azali nani. Bon papa Kisolokele kombo wana yeba ni mwa mingi. Ben, papa Kisolokele azali mwana ya yambo ya papa Simon Kimbangu. Pour papa Simon Kimbangu aboti bana misato. Oui. Na mama Mwilu Marie Kiawanga Nzitani. Baboti nde bana misato. Ya yambo nde ye papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel. Ye abotami le 12 février 1914. Abotami kuna na Nkamba papa donc na mukuse papa Kisolokele identité ne yango wana mwana papa Simo Kimbangu abotami na Nkamba le 12 yango le 12 février nde le tozo comme 12 février oyo ezolanda nde ezokokisa 100 ans yango to bengi yango centenaire na ye. Voilà. Merci papa Maludi ya solo to wuti koyoka yo na ndengo wuti kolobela biso mais tokoyoka ka bakolobela kabiso ye na ba cadre ebele bakolobaka cadre religieux cadre administratif politique mais yo okolobela biso na cadre nini na mokola lelo. Papa Kisolokele azali mwana ya papa Simo Kimbangu or papa Simo Kimbangu azali nzambe donc biso to bengi le tout dans tout. Donc tokoloba makambo papa Kisolokele nyonso tokolobela bomwana na ye tokolobela ye na niveau ya administration tokolobela ye na niveau religieux et tokolobela ye pe na niveau mosusu oya makamusi. Voilà papa. Mais biso to vandaki na ye to liaki na ye to simbaki ye azalaki moto na nzoto mpe na makila. Ebandi boni bakimbangiste pe yo boloba ete akomi nzambe pambate to simbaki ye to liaki na ye to zalaki na makamu nyonso mais eboni boni bakimbangiste bakende kobenga ye nzambe. Papa motuna to yokaka ngo mingi to komisi moto nzambe papa
est-ce que nga ndenge nazali boye nzinzi oyo ya pamba nakokomisa ye akoma nzoi kimpungu nga nakokomisa ngo hélicoptère biso tokomisi moto te azalaka nde nzambe bana mukoloni tokokoma papa biso nde tozosala lecture tozotanga na biso kotanga omoni papa moto soko mitali na talatala soko balobi moto naza kitoko talatala moto komisi kitoko azalaka nde kitoko nde talatala elobi ke tala ye ndenge azalaka omoni biso tokomisi te papa nga ndenge nazali bosoko nakomisi papa kisolokele nzambe soko azalaka na ye te akokoma te soko mpo olobi azalaka na ye te soki azalaka kaka akozala na ye kaka ezali volonté ya moto te papa ezali nde lecture oyo tozosala yango wana il faut toloba na baninga bato bayoka basosola bayeba nini tozoloba na mozindo mpo na kobanda papa tokoloba kombo ya papa kisolokele te soki tolobi kombo ya papa Simon Kimbangu te papa Simon Kimbangu ye nani oyo toyoki papa Simon Kimbangu abimi na nkamba asali boye azongisi boye asali boye asali mingi koleka kutu nkolo Yesu papa Simon Kimbangu tozwa kaka na cadre kaka ya oyo makamusi tozomona lelo bato bazosala makamusi oyo nyonso bango basalaka papa Simon Kimbangu asala yango mais papa Simon Kimbangu asekwisi bibembe oyo ezali comptabilisé 144 oyo eza comptabilisé 144 oyo bato ya sekwisi lera azalaka nanu mais lelo ti lelo ezo continue azali moto auta na mokili oyo tobengi okave ounaka kana nzambi osinga ovangama papa Simon Kimbangu auta kuna ntango aye papa yoka secret yango tolobo aza nzambe te yoka secret papa moto na osenga moto na moto asalela motu na ye cerveau na ye tourner sala malamu ako comprendre papa Simon Kimbangu lokola azalaka na ye nzambe abotami aye na mokili ayaki na mission na ye ezalaki nini papa ko libérer d'abord moto moyindo po moto moyindo uta kala papa moto moyindo akanekaka na pasi azakanekaka na pasi nzoka nde secret ezalaka wana po azalaka fils héritier ya nzambe yango azakaneka na pasi mais abungaka papa yo mwana liboso nzambe papa na yo ati yo motema yo mwana ngo ya liboso ozosalaka makambo pito pale nzambe ye moko ya korapelaka yo mwana na ngai yaka okoya ono salisu pito pale mais lokola ayebi kozalaka de kaka mwana na liboso héritage na ye eza ya yo nde ayaki po aya kolibere moto moyindo tango aye papa na 1921 avant abanda musala yoka premier secret ye lokola azalaka nzambe ya banzambe ayebi bien ke nakobanda musala na 1921 mais tango nga nakobanda kaka musala pa bakokanga ngai déjà le 6 mai monsieur Morel akomata na nkamba Morel akoya na nkamba kopekisa butika makelele butiko yemba ati tante na ye alali na kati ya mboka batu apesaka mitindo papa Simon Kimbangu un mois kaka Morel amati na nkamba aye ko surveiller ye tokomi na deuxième mois le 6 juin allez balobi mbalo yo eza susu ko surveiller il faut ko kangama baye po bakanga ye lokoli yaki plan ya nzambe yaki mokolo na yete papa Simon Kimbangu akimaka nde ake na mbanza nsanda kuna sali 3 mois donc mystère tolobaka ya papa Simon Kimbangu asali librement pendant un mois kaka du 6 avril au 6 mai 1921 parce que le 6 mai wana Morel aye monsieur Morel aki administrateur na Mbanzangungu na Tisville à l'époque aye abandi ko surveiller papa Simon Kimbangu donc moi wana ya mibale asalaki yango toloba en résidence surveillée basanza misato elandi kobanda le 6 juin o bayaki po bakanga ya kimaka oyo ange abimaka na nkamba beti trompette
ndo monaka mokolo yango ekoma mokolo afaki mpo na trompete wana ange aya kobeta ebetamaki na nkamba. Naza kosenga bato bazolanda biso bakimbangiste banon kimbangiste, benga tata benga mama mata na nkamba yana encore na 225 km ya Kinshasa, kende sala pèlerinage na yo ou bien kende na zala curieux oluka pe oyeba kende tuna na yo bato bakoyebisa yo histoire ndenge ezalaki. Mais histoire wana oyo ezolobela biso ezali histoire ya papa Simon Kimbangu. Mais biso tozali sikoyo kolobela likambo ya papa Kisolokele pamba te oyo bakimbangisa bazali ko parce que papa Simon Kimbangu olobi azalaki nzambe. Mais comment ça se fait sous papa Kisolokele sous yepeza sous nzambe? Donc na mukili ngo ba nzambe bazali boni oyo no subazo ya bazo la kaka ba nzambe do bakimbangiste finalement ba nzambango bazo la combien? Ah, merci papa. Merci na mutuna wana. Yango nde na pesaki mystère ya papa Simon Kimbangu poto ya kota na bana na ye. Pardon papa so opesa nga mukanda na zana ngokuna. Mukando yo papa omoni bakomi chronique du 20e siècle. Ngate mna komi yango bakimbangi c'était batu bakomi yango. Okomona que papa Simon Kimbangu, hein? Lokola yebi ki azan nzambe akosala musala ni akotia lingomba na akokitisa lingomba na ye. Oye uta likolo lingomba wana pona batu balingi kolanda yango bafungola na Bible batanga na Agé chapitre 2 verset 18. Bakomona nde mokolo yo lingomba wana esalemaka. Po bakomi soyez attentifs à ce jour. Oh ba otanga Bible ba olanda ngai. Balobi le 24e jour du 9e mois. Jour il y a création, il y a temple de l'Éternel. Donc mokolo ba créé ki temple ya Éternel kuna na lola, kuna na monda okave ezalaka le 24e jour, donc le 24 du 9e mois. 9e mois papa, il y a sanza, il y a na calendrier juif pe na calendrier kimbanguna ya ba kimbangiste. Ezali ko correspondre na mois de décembre. Papa le 24 décembre. Ba créé ki lingombo. Wana nanu basali mokilité, nanu basali mototé. Bible mutozolo ba ongaite papa. Donc lingomba ngozali lingomba oyeuta na lola Bible a confirmé. Donc linko lo bana biso que donc date indépendance ya église Kimbangi c'est le 24 décembre, yango eza na Bible. Ezala kanangwa accomplissement yango eza na Bible na utu utangila bino Agé 2 18. Ndoko mona création ya lingomba na ye. Alors lokola yebaki ko créer lingomba wana oyeuta lola, il faut ningisa mokili. Il faut suka bota bana. Mais tata, papa, bana ngazo bota ya liboso 1918. Papa, 1918 yango yo. Guerre mondiale bandi. Ngate muna komi yango 1918 guerre 14, mondiale 1914 pardon. Guerre mondiale et bandi. Aboti papa Kisolokele na mbula wana. Aboti papa de Lungana na 1916. Pardon, mais sikoyo chronique du 20e siècle banane ba combien? Chronique eza ya français, on a sombia na librairie. Eza ya français, ya bisoté. So otali ko mona na édition ezali awa papa na soma na magasin. Alors, tu comme en 1918 papa oye ko bota mwana suka. Victoire des Alliés et amnistie, guerre ici. 1918. Donc aboti ya liboso 1914, aboti ya suka 1918 guerre paix et si les lingo la sanini. Lokola zaki nzambe azobota banzambe. Landanga pourquoi papa Kisolokele za nzambe. Lokola papa Simon Kimbangu azalaki nzambe azobota banzambe, il fallait tia mokili pito pale. Atibiso moi to bandi obumuda balema contre banani oyo kuda tout ça baka lukanga simba. Yazo abimisi banzambe po mokili comprendre te. Ndenge roda salaki po aboma kolo Yesu. Tango bana na misato babimi et s'il a ebi siko 1921 pamba ta bakanginga oyo bako continuer ba ko sala lingombo yo si babimaki. Soko 8 testament na ye ya mbanza nsanda le 12 septembre 1921. Na kati ya testament alobi aye koloba l'Europe connaîtra encore une deuxième guerre mondiale.
Papa Simon Mutalobi yango so peut to landia o kene komona 1939 40 45 guerre ngo yaki lisusu. Donc on a koloba que première guerre yé moko mutu atia yango. Deuxième guerre mondiale pe yé moko mutu atia yango. Témoignage moko ya papa c'est nini sango moko na sango na paroisse ya Jet na Belgique na Bruxelles. Sango na bakimbangisa bakino bunda na église na ya lobi boyebi lingomba na binote boyebi papa di ngenda te abi biso ba Belge kombo na ye père Van Imp alobi biso ba Belge toyebi bato wana bien biso na tangu ya deuxième guerre mondiale biso ba Belge to tindaki ba émissaire na biso na dans le Mayumbe kokende koluka papa ki solokele papa di ngenda babonde la tata na bango alongolela biso guerre mondiale papa bongo mutande ngona bazo ya bonde la longola guerre mondiale azanani na suki na nuwana soko mitune ezali. Bongo ina
Non, papa tomoni ke papa Maludi ya solo tozali kolanda yo bandeko bo bozali kolanda biso tozali kolanda yo na bokebi nyonso kasi tozali kaka na kati na papa Simon Kimbangu biso tozali kolobela pamba te tozali na kati na centenaire olakisa biso vraiment monene papa ndenge na uti koloba du point de vue religieux administratif politique ya papa Kisolokele soki vraiment monene na ye pamba te ye azalaki nani na biloko nyonso na fade o démontrer biso ngo ndenge ozali ko démontrer papa Simon Kimbangu ndenge abotaki bana na yo na ndenge uti koloba na biso tolingi pe olobela biso ngo na papa Kisolokele. Merci papa. Donc wana nyonso na salaki pona koya kolakisa monene papa Simon Kimbangu pe kolakisa bana wana misato biso na Kikongo tobengi bango bamvoila wana bazali banzambe do bazali prolongement ya tata na bango. Po tata na bango sala miracle papa amikabola na kati amikabola subwe amikaboli bo eboti tata mwana molimo mosanto donc papa Kisolokele wana ozo kande tata nzambe papa dialungana ndekolo Yesu Kristo papa diangenda nde papa nzambe molimo mosanto amikaboli suna sens mususu
aboti ye moko nzambe molimo santo, aboti papa diangenda nzambe molimo santo, baye kobota su papa Simon Kimbangu kyanga ni nzambe molimo musanto. Bato wana nyonso bazali ba nzambe parce que ba tribu ya nzambe zalaka misato. Bango nyonso ba nango. Nzambe azalaka omnipotent, donc asalaka makamusi, bango tu basalaka makamusi. Bango tu wana basekwisi bibembe. Bango nyonso. Nzambe azalaka omniprésent. Donc akoko tozana yo awa azane pe na Kishasa. Bango nyonso bakosala makambo wana papa. Ezala papa dia ngenda, ezala papa dia lungana, ezala papa kisolokele basali biloko wana. Moi preuve moko papa nani Kayombo. Papa Kayombo. Azaki na nkamba na mukuse ba opéra ye papa basala ye opération chirurgicale pota ezali. Mais l'air ba ko sala ye opération na papa diangenda azalaka en Égypte. Et pas ya Chenouda. Papa diangenda azalaka kuna. Papa kisolokele yaki na Belgique. Papa de lungana ki na nkamba me bango misato ba ye ba opérer ye. Appendicite sila pota ezali. Soko ba image wana jour na kopesa yongo okomona nani wana kokoya bato wana bakoya bazaka pe ba médecin te me ba opérer ye. Omoni donc bango misato wana bango nyonso na tangi wana papa Simon Kimbangu, papa diangenda, papa dialungana, papa kisolokele, papa Simon Kimbangu kyanga dibana ba pouvoir wana nyonso yaka ko bakisa omnipotence omniscience. Papa David Wabeladio a démontré biso yango. Lelo yo papa yo Bachema aza ko démontrer yango. Ba savant ba tondi na nkamba baza ko tambola bana ba dossier mikoleko ya bango nyonso baza ko ndima ke papa Simon Kimbangu kyanga ni mutaza ko inspirer bango. Papa diangenda mutaza ko inspirer bango. Papa kisolokele mutaza ko inspirer bango. Papa dialungana mutaza ko inspirer bango. Papa Simon Kimbangu mutaza ko inspirer bango. Papa mutu so azali omniscient, omnipotent, omniprésent ba ko benga nani. Nde ye ba benga ka nzambe. Ba pouvoir na bango papa ba démonstration na bango nde mutezolo bana biso ke bali ba nzambe biso te ba tolobi yango. Omoni biso te tolobi. Papa ngana na témoignage moko na 2010 toki na yo toki na nkamba na 2010 mama moko ajeteki akufaki. Mama wana bazongi na ye na nkamba nazwa nebite soko journaliste mokili msu ya lingomba msu na témoignage ngana solola na muta akufa basekwisi. Malheureusement caméra ya la quitté. Donc to tika caméra na ngombe kintuka moi to zongi la ngete lokola pe aki un peu groggy faut pas que ne laisse et pour bazonga pe Kinshasa. Mama wana mwana ya jeteki chorale centrale na otanga kombo na yawo te pona respect. Hein? Mama wana to solola na ya yebisanga o ya mona kuda. Ba sekwisa ye na nkamba na miso ya bato. Ba sekwisa ye gite ko ba bomba na yibo ete na miso ba sekwisa. Voilà. Donc il y a les preuves ya kolobake o bato ba osala biloko na ba nzambe. Sikoto ya na papa kisolokele. Papa kisolokele bo mwana na ye azalaki toujours kotambola na tata na ye. L'heure to komi le 6 avril. Mokolango ezaka jeudi. Na vérifier awa papa. Po awa nyonso ezali soko to kena calendrier 1915. Soto yena 1914 hein? Okoya komona soto yena mois de février papa. Okoya komona calendrier yango ezali. Okoya komona mokolo papa kisolokela botama. Polaire moko photo le bakabiloko ndenge pe mokili lingi ezala. Janvier yango yo, février yango yo papa. Soko talino bien okoya komona ke le 12 février zo tombé jeudi. N'habite sur caméra. Donc voilà, donc et tomba qui j'ai dit. Alors moi n'entends botami. Papa Simon Kimbangu, yemoko kombo wana côté wana ezalaka te. Tant que kombo Kimbangu bimi, or kombo wana eli kombo ba koko na biso ba ka invoquer na kala Kimbangu fula mwana yaka molimo. Zolanda, ezaka kombo ya molimo. Kimbangu fula mwana, mwana nazaki kobika. 2 siècles après, papa Simon Kimbangu bimi, ah, yebo pa komosala babia, moto toko benga Kimbangu fula mwana, ye nde Kimbangu azongeli biso. Donc molimo wana yango biso benga kaye molimo papa. Alors papa kisolokele le 6 avril, mokolo mama na ya betaka ngonga. Po balobako
papa Simon Kimbangu asalaka lingomba te asa te to yebaka makambo koloba po papa Simon Kimbangu alaki catéchiste na ngombelu tete me ngonga wana ya kobeta tindaki mamula beta ben 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 ya ngonga ba beta na ngombelu tete ya missioni te pourquoi beta ngonga missioni ta beti ngongo batu bayebi te a inauguré lingomba ya sika mais lingomba ne faut temps pour ya kovanda ti leur makoki ko salema neto ko mona bongo ndenge bible alobaki le 24e jour du 9e mois to ko mona que le 24 décembre 1959 ba belge bango moko batangaki nanu bible te nzambe alati bango moko alobi allez to libérer bino total la date boy le 24 12 mois. Donc le 24e jour du 9e mois, les Kambangé Salimi. Alors papa Simon Kimbangu a accueilli ko salisa maman qui entonde. Maman moko ala ki na pasi papa Simon Kimbangu a accueilli ko salisa. Bazala ki na papa qui solokele. Témoin oculaire papa qui solokele a ki na 7 ans. Na matate bimagile bazongi mama wana tomboki comment bakino so basalisa banga na bika te yoka yo salisa ngai. C'est que yo muto salaki. Baye babeta papa Simon Kimbangu. Papa qui soloke la zui tatana ya lobizonga sima papa. A telemi liboso alobi oh po bo leke pa tatana nga bo leka none pa nanga mwana 7 ans. Batu alobi oh mwana ndenge nini wazo aza ko s'intercaler boy. Mokolo papa Simon Kimbangu akiko kanga bandoki na mboko babengi kimiala. Lisolo wana batebele ba yebi yango bazalaki na papa qui solokele. Papa qui solokele atamboli na papa qui Simon Kimbangu kaka na makamba mukilite tina makambo susu soki papa na lobi simbanga na elamba simbiye papa bango wana baza ko sala tour ya ba planète papa qui solokele wana sala tour ya planète sozo benge mutu yo lobi oliaki na yo sima yo yebi Mars yo sokoma na Jupiter mais yakoma ozomona donc yango tozo benga nzambe mais to ya komona ngo bien na o ya sali pour faut makamusite poto yeba ke azalaki nani na 1921 wana katango bakangi bango papa mwana wana aleka na bara samba devant le juge de Rossi mwana wana samba mwana ya 7 ans papa tala nano awa droit de l'homme droit de l'enfance mais mwana 7 ans balekisa ye na bar basambisa ye asamba juge atindi babeta ye mbata babeta papa qui solokele mbata soda et policier ye abeta mbata lo boko ya policier tikala boye akoka kozipola mwana wana mbata te mwana ya 7 ans azali premier relégué kimbangiste bakangi ya le 7 ans le yo bakaboli ye na baboti na ye papa ba condamné ya mort fallait ba boma ye papa Simon Kimbangu basalela ye kuruze bakende ko baka ya lobi ngai boko baka ngana kuruzi ndenge mo baka ngana Golgotha te yoka mutu abota bina nkamba paysan atambola makolongulu alobi ye bako baka ye ndenge babaka ka ye na Golgotha te yoka na nu secret ya nzambe alingi koloba nini place wana ye moko ka kolo yesu abi mbalo na kundima ngote kuruzi wana papa e panzana moto ya keneki po atiangwa buka na lokolo. Tango ba déporté papa qui solokele na koko na ye mama Kinzembo bango bakende na Mayombe papa Simon Kimbangu nde akende na nord bango nde bazwaka masuwa bakina ba relégué ebele donc wana bo mwana ya papa qui solokele mais tango komi na boma il fallait quand même atanga atangi pa basango asali école moyenne tango asilisi akomi instituteur akomi kotangisa kino papa qui solokele na 1933 ne papa leki na ye papa diangenda alobi il faut que ne rejoindre yaya na ye na boma ye pa tanga nde papa dialunga papa qui solokele akende ko rejoindre mais papa dialunga na ye papa Simon Kimbangu alobana ke nge dialunga na fete sala kuna nkamba nge dialunga na fete sala kuna nkamba donc papa nini atikala na baki na ba mission ba misato voilà wana bagina ba mission papa qui solokele
Tant que comme en 1953, toujours kuna na mayombe a sali concours ya administrateur. A sali concours wana donc ba yiko comme ba premier administrateur congolais. A sali parmi groupe ya ba premier administrateur congolais. Tant que comme en 1958, 58 nde aye kozwa COP moko ndenge bana balbengaka COP maintenant ba sélectionnaki bango koya kosala nini moko examen moko na Belgique ezaki batu ya Afrique batu ya Congo na Rwanda Urundi parce que à l'époque Congo na biso eyaki bako bengango Congo na Rwanda Urundi lokola tokomaki colonie belge na l'ère wana ba ye na Belgique mais avant ba ye na Belgique pour papa Simon Kimbangu malgré l'ère wana sa kufa 1958 mais ayaka nena nkamba basola na mama Mouil alobi na ki solo kele azako kele na poto azokende ko yekola bi azokende na Belgique loba na yava kende Belgique aya na nkamba waya kusukola papa kisolo kele akende na nkamba asukola nde ba yebisi balobi papa Simon papa na ye o batu balobaka kufa alobi na ye ke tango zoke na Belgique avant yo zonga awa kozanga te kosolola na roi Baudouin nde tango ake na Belgique wana basilisi abimi le premier na ba africain nyonso balaki kuna na Belgique papa kisolokela abimi le premier nde papa papa kisolokele ake kokutana na papa na roi Baudouin masolo nini basololaki papa kisolokele alobi na tuna roi Baudouin soki akopesa indépendance ndenge toyokanaka na koko na ye koko wana nani papa roi Albert Ier na 1939 papa roi Albert Ier wana bakangaka ye na boloko na Allemagne congrès et se réunir na Belgique roi kangami ndenge tosala poto libérer roi moko alobi no mutu moko azaka na Congo na boloko komone Simon Kimbangu ya ko ikende libérer roi alonga kuna ya solo pendant que bazo tanga ka kombo papa Simon Kimbangu na bamona mundele moko bimeli bango ya mbinga lata bagalo roi moko azo tambole lobi nango papa ingo pembe ayiko sikola babo ki otaba memuto ya uti wapi atuni bango bozoluka nani bite yote wana za mutu mwindu bamona akomi papa Simon Kimbangu ne lamba boloko Simon tozoluka yo alobi bolingi nini oh kene ko libérer biso roi bo futanga boni ozolanda bo futanga boni oh to ba million le binana posa na ngote olingi mbongo talibi nana po ngai naki ni kuzwa mbongo na yosana uni bon boloko no esile boloko bino to chekinga ndenge na yawa na uti na Kongo na yawa bino to meminga so pe na bina kende na bino bo zulanga wapi nana besoin na ngote mais yo tato yo lingi ni abi lipada ya mboka na ngai oh likambute so lingi ga yango to ko signer ba signer papier pa o bike yate atika ka boy na tenia bolo ka tika bo bike bimi l'air bazul nde ngona pa ble kaka ba signer à l'instant papa abimi na bolo ko kuna na Allemagne pa roi ya laki roi Albert roi ba lengi albia e chirika be ko zwanga ya bato ya Hitler balinga ki ko exécuter abi ba répéter ka makambo no mbongo abina na besoin mbongo te bolo ko na besoin bolo ko te nini ka solingi nde mukanda na ba signer ke na kopesa indépendance ya mboka na yo ya Congo pe ya mboka nyonso ya bato bayindo ozolanda papa alors à partir de wana tango papa ki solokela ke ko solola na roi Baudouin de roi Baudouin yebisi abi non yeza ya solo mukanda wana oyo papa na yo basinya na koko nanga eza na dossier nanga po papa Simon Kimbangu yebisaki loba na yeso ka lingite guerre kozala entre biso na bango oya ko gagner guerre wana nde ya kozwa mokili yango papa talaka nanu biso to atako to munduki ya koboma bampuku to alaki na ngote to na sala guerre na Belgique mais ya beti tolo roi lobi non zala calme na kopesa lipanda na bino nde tango to ko koma na le 4 janvier papa le 4 janvier date to le 4 janvier 1959 hein nde esika parce que lokola balinga ki batia matata basala bonde papa Simon Kimbangu pona koyebe ki aza nzambe abimisaki armée céleste na Kinshasa
basoda wana babima papa bapikola baminda bato bazomona bango bo bamindele bapanza na bakima bamisu bakende Brazzaville bamisu bakende nzela boma bamindele bakima moto azokimisa bango yaki basoda wana papa oyo akobimisa armée céleste na mokili oyo nani abimisa yango le 4 janvier 1959 eza date ya papa Simon Kimbangu date indépendance. Pour tant que comme une table ronde, les discuter be Kangada en 1960, le 30 juin 1960. Papa, na 1921, papa Simon Kimbangu aloba yango kimpwanza kia Congo jeudi. Toko vérifier. Toko ko vérifier. Jeudi papa, le 30 juin 1960. Tout qui est 1960, il y a une musique et il y a 1960, au janvier, février, avril, mai, juin, papa. Le 30 juin, jeudi. Or, il y a comment on a 1921, combien on a papier après si maman Mouilou. Abisoko dato ekobi pembeni. Kamata papier au pesa na bana nanga. Yoka déjà likambo papa qui soloke la ça pas roi Baudouin. Alors, ba kulutu na biso ba kina ba parti politique ba papa qui soloke le très bien. Ba yebi ba parti mon côté. Oh yo yaki parti politique ya mboka na biso oh yaki ko landa bana wanate bango tout ba ko landa bango. Et puis ba proposa ki papa qui soloke le Azala président de la République. Lumumba tindi papa Anise Kashamura. Papa Anise Kashamura azoyebisa Lumumba azoyebisa papa ki soloke la bi biso to na confiance na yo oyebi ba mindele bien osali na administration malamu kaka kutu yo za la président de la République. Nda lobi non ngaite Kasavubu wana souffrir mingi yem ta la président de la République. Yazolo ba azaka na parlementaire ba député ba sénateur belé ba ko voter yaza wana te alobi yango pe mokolo ya vote salemi ndenge wana papa ki soloke la zui papier a commis voter Kasavubu atambusi yango papa bangoni so ba kutala subjuguer papa na oyo balinga voter Kasavubu te ba vota Kasavubu ozomona monene ya moto. Alors tango ba yiko koma na table ronde ba yiko kende bakomi na table ronde wana papa Simon Kimbangu ayeko yebisa papa Diangenda abi Joseph zaisa mbuta akuka nata mbongo kanata nzimbu bakubalomba donc lobana yaya na yo mema mbongo po bakosenga bango caution de l'indépendance babimisa mbongo papa ki solo bakomi na Belgique bo ezala Kasavubu ezala Tchombe ezala Lumumba ezala Kalonji Ditunga muto azalaki na 50 000 francs belge azate faut ba pesa caution po ba pesa vision indépendance fallait caution de l'indépendance congolaise boyo kanga batu ba pesa muta bimisa mbongo na poche papa ki soloke la zwa mbongo wana pa ya papa Diangenda oyo bayebaka secret wana te to livrer bino yango nde maître Croquet oyo kaka avocat wana maître Croquet ye à partir de Brazzaville tango Kasavubu akimaka na Brazzaville nde maître Croquet ayaka na sous l'influence ya Yulu Fulbert ayaka kuna nde abako mutu esalaka plainte à partir ya Brazzaville po ekende na Belgique po na likambo ya lipanda ya RDC. C'était Labako à partir de Brazzaville. Ndeko ya komona papa avant élection ya Joseph Kasavubu alalaka na Monkoto numéro 87. Avant élection ya Abbé Fulbert Yulu na Brazzaville. Ayaki kolala na Monkoto 87. Bango mibale bazalaka élu. Donc toloba 100% de réussite. Na ebite nganga nzambe nini yango ba meka total hein soki ba ekosalema. Omoni monene ya mwana wana. Alors surtout sur le plan administratif. Tango a commis administrateur à territoire. Tokomi ko beleme siko yo po lingomba e ya kobima. Donc tokomi
na moment oyo ekomi ke bamvoila wana oyo tokomona kaka bana ya papa Simon Kimbangu oyo omoni ke osimbaka na yo ye boliaka na ye bokabolaka ne mfumbwa balingi balata siko bonzambe na bango mpo lingomba ya ntoma elingi ekita nde a partir wana bakomi kose prépare balata bonzambe mpo boconduire lingomba ya église kimbangiste il faut ozala nzambe oki basekre nango papa il faut ozala nzambe nde bango misato babandi kobongama mpo baya kolata kibonzambe na bango a partir ya wana papa Diangenda a démissionné na musala azalaka secrétaire na epai ya gouverneur ya Congo Kasai monsieur Akombwe Bosani soki ye na koloba a démissionné nda yebisi papa kisolokela bimbuta kisolokela tango ekomi kobelema il faut totika misala ya leta toya kosala misala ya lingomba nde papa Diangenda komi chef spirituel bandeko ne mibale bakomi ba chef spirituel adjoint banda ler wana balati siko bonzambe na bango mpo bakumba lingomba ya nzambe oyo totangaki na Bible balobi eyaki créé na 24e jour du 9e mois ekomami na Bible bango mpe bakosalela yango fo bazala mpe nzela moko na Bible voilà alors ntango toye kozwa lipanda il fallait lokola ba politicien na biso balingi bayebaki ke secret ya makambo nyonso ya epai papa Kisolokele il fallait baassocier ye nde papa Kisolokele aya kokoma ministre de travail et de la prévoyance sociale na gouvernement ya Patrice Emery Lumumba akomi toye koma le 7 juillet papa bato pia biso indépendance kaka mikolo wana le 7 juillet ba Belgique baboyi kotika ba poste baye na 10 bateaux de guerre 10 babi fo bazongela RDC babotola yango bakotika ndenge wana te basoda na bango wana yebaki baki na guerre mondiale uti sila kaka na 1945 wana tokomi na 1960 donc toa kaka na 15 ans kaka ya pamba do basoda baza nanu na activité bayebi nanu ndenge nini ya komanyola manduki tout ça bayebi 10 bateaux de guerre papa ye epai na biso kaka mwa kpangola mwa baye 10 bateaux de guerre babotoli boma baye na matadi babandi kobotola matadi gouvernement se réunir Lumumba lobi me bayebisi papa Kisolokele yo kaka moto kokoka likambo wana papa Kisolokele aka soda te azalaka policier te azalaka ka scout me balobi ne ye faki ndeko bunda bitumba wana abenga na ba Belge wana baki na combien de soldats 5800 soldats 5800 papa Kisolokele ana soda moko te abi bon likambo te asali ndenge asalaka abengi tata na ye oyo tolobaka kufa abengi tata na bi tata tala oyo ezali awa yo moko sala papa Kisolokele ake na Tisville tozobenga lelo mbanzangu Tisville bakan yaki mibale oyo lelo tokobenga kan ebeya lelo nakomona ngai kan ardi ake na kan ardi bapesa ye basoda ake na kan oyo tokobenga lelo nso na nkulu lelo wana komona ngai kan mpete ake na kan mpete bapesi ye 350 soldats na bakan wana mibale 350 papa 350 soldats ifo akende kobunda na 5800 soldats belges fraîchement revenus de la guerre de deuxième guerre mondiale papa Kisolokele azokende boye ndenge yo lati azokende bitumba na tenir ministre azokende bitumba na voiture ya ministre azokende bitumba papa bitumba na butu kaka moko aboma 5680 soldats 5620 soldats batikala 180 babanda yango bitumba wana esila so bakongolais no bayebi yango te bayebake guerre moko esalemaka wana avec 350 soldats aperdaki na 12 soldats na 350 wana mais na kan wana mususu oyo bakolo mandoki 5620 bakufa moto ndenge wana papa tokobenga ye nani azaka soda te azaka scout te azaka policier te ake kobunda bitumba na butu moko kaka amate babelge abotoli mboka wana ozomona donc azali mutu ya kosakana na ye te toyana nous sur le plan ya administration ntango ye koma ministre ya
de travail et de la prévoyance sociale. Après, à Komaki, administrateur, il y a INPP, Institut National de Préparation Professionnelle, où ils ont limité. Premier administrateur, ils ont papa qui sont locaux. En même temps, le Kola Ayebanaki, Azaki, l'administration, d'abord administrateur à territoire. Hein? Donc, Ayebaki, le Bengi territorial, Ayebaki, le Bengi administration, Nde Akomaki actionnaire P. Kokota na ba conseil d'administration, il y a une entreprise belé na Kinshasa wana. Togotanga Marsavco, Togotanga Bralima, Togotanga INSS, Togotanga UTEX. Omoni asalaki actionnaire na biloko wana. Na kati ya Lingomba Kimbangiste papa yende premier actionnaire Kimbangiste. Oya bimisi mbongo na ye kosomba bangombe donc papa Kisolokele asali mingi na Lingomba, asali pe mingi na église. Na administration, na l'état, na biso. Voilà wanande o yali ke moto nyonso soka yeba kate ayeba. Musala ni papa Kisolokele asali. Alors soko ko tuna nga siko côté bonzambe, ben nga nazana nga prêt à vous répondre yo papa. Merci ya solo bandeko tozali ko continuer émission na biso kasi pona ko pemisa papa Maludi tokosenga kuna esika bandeko na biso bazali bako ko balancer les biso moi théâtre oyo bandeko na biso ya jeteki ya paroisse à Saint-Denis oyo basalaki etambusamaki na yemoko le metteur en scène papa Babi nde tokotala théâtre na biso pona ko laksa biso Papa Léo. Papa. Oyebiki poto yoto ya oyo makambo na makambo. Moi été Kokende kayo songisa boyo sala boye kote olingomba kote oyo boye neti bolelo bo bamsu ba uti fete jete ki bamsu ba uti boy ngapele na Mai kutu mikolo na zo mwana petia. Tellement kayo mukana pe na zo betela mukana ba tutala kaka donc passe. Kutu ngai kutu donki na zo ki nanga déjà doki. Mais problème moi suis quoi faut ça là il faut que vous appelez ma carte vitale faut pas permis de conduire donc dès kayo donc il y a pas même moyen au l'église parce que fatigue les trop en tout cas pour te commettre très compliqué non ils ont beba kana seko beba nous sommes aux arabes nzambe la biso vraiment nous continuer ko nyoko makaka boye vraiment biso to ça quand même bien mon nez on va tout chose bazo souffrir toi même bazo souffrir biso quand même tout ça bien tout ça quand même bien même si tout ça bien mais tout ça va problème parce que toi pour aller sur vivre Centenaire sur la ligne monsieur. Bino vanda boye bateke centenaire zo poussa. Centenaire Papa Charlie Antonio. Nayo papa Léon. Boye bité que centenaire est commis. Papa Charles Kisolokele Daniel. Papa Kouloutou Abotama le 12 février 1914. Le 12 février 2014. Ça veut dire vous avez raison. Mboko ti bwana raison, matutu wana raison. Makambeleke bere na mboko yo. Papa. Papa Kisolokele Charles. Alobaki nini? Alobaki nini? Mikolekoya. Ba frontière et kozalaka lisusu te. Et c'est la frontière. Ouais, papa Charlie. Ah, ça a raison parce que le lot, tout comme la Schengen, vrai ou faux? Vrai. Frontière les alliés sous. Mais, bande kolongai. On dit que bâtiment je peux les kebelao. Papa yo, ça na témoignage qui toko ya papa. Yo faut le bango na. Ça a raison papa parce que tant que tu yaki na mikilo ya poto pour na okati sa frontière. Ce que ça en France pour que les Belgiques qui passent. Na ville vorde. Mais oui. Parce que papa tango azalaki awa même biso batozali awa na poto. Tout ça qui m'a bé. To memaki papa tina nzela ma yuya pour akati sa frontière. Okoki ko imaginer yango. Papa lobi bino bozali ko tambwisa nga na nzela ma yuya po ba ko kanga ngai.
boyi bayango ete na mikoloko ya frontière ekozala lisusu te kutu na likambo yango mpona kolakisa biso ekasilikaki biso bakangaki biso ntongo bakangaki biso tozalaki mibale ngai na ndeko nango mosusu akimbangiste ye azali awa te ntongo bakangi biso bakendaki na biso na centre fermé esika barefulaka bato tozalaki na bango balobi en tout cas bato oyo bakei parce que esika bakomi kuna babigaka to jamais kokobima esengeli kozonga mboka ntongo bandeko bayoki bongo bakangi biso basali nini bakei epai ya papa papa kisolokeli ya solo papa yoli bozali nzambe me tala bana na yo tozalaki na bango elongo bakangi bango na ngongo tozali koloba babike lobi esengeli bazwa vol mpo bazonga Kinshasa papa alobi bon esika oyo bakangeli bango ezali pe esika oyo bakolibere bango mbala moko bandeko wana basali nini baye epai na biso ono papa kisolokeli alobi bozala bino kimia parce que ndenge bozali wana bakoki kozongisa bino te esika bakangeli bino esika pe oyo bakolibere biso biso nga na moni nga nalobi papa en tout cas vraiment biso toza déjà na centre fermé yo ozoloba na biso ke esika bakangeli biso esika bakolibere biso kutu ndenge toza déjà tobengisi babiloko oyo ya po toyebi déjà ke tozosonga mboka tozali na baduti parce que tomonaki deja esika wana okobima te bandeko ntongo tokomi lobi bato wana bakei lisusu baisi papa depo lobaki maloba na yo wana ti sikoyo nanu balibere bango kaka te kutu na ngongo tozali koloba lelo kana mingi te bazozwa vote fo bamata bazonga Kinshasa papa lobi bokende koyebisa bango esika oyo bakangaki bango esika pe oyo bakolibere bango ntango kaka baye tomona kaka mbala moko agent moko akoti alobi ke monsieur vous êtes libéré est-ce que moto amarke nazali nzambe te bandeko na ngai nasalaka likambo soki yemei te likambo mosusu ya pasi tozala yango wana poto papa alobaki tosamela bametro si tozomona yango lelo tosambelwa tomoni yango biso na poto ntango nyonso tu soki papa alobi boye biso tosali boye papa asongisi boye tosali boye mpo wani tozalaka na poto me kasi lolendo elati biso bato ya poto tele mpe tokomi na yango kasi lokuwa mpe tokomi na centenaire kado oyo malamu nini tokopesa papa biso tozalaka na Kinshasa osambela na Bukama papa kuluta lobaka likambo moko na Bukama alobi na poto biso tosekaka abi na poto soki bayokani te na kati ya ndaka nzambe en plus alobaki kana lufuti nyongo wana te luzali na problème. Donc voilà les lots, tous ceux qui sont là, ils sont là, ils sont là, tokobika nini passe na passe bande kona nga biso na moyo malamu biso tosalaki mabe mingi na papa kulutu tosalaki mabe mingi ebeli papa donc tokosala boni sikoyo awa centenaire ezali koya tokosala boni biso na poto kado ya malamu tokokopesa papa biso na poto awa ya yambo fo tosenga papa bolimbisi na mabe otosala ye po centenaire oyo papa limbisa biso azongisa biso na motema na ye asalisa biso na baprojet na biso mpo biso na poto mpe tokoma lese tozala lokoba ndeko na Kinshasa baza na bamapango biso wana poto futa na sali fo futa sali ya répétition nyonso tu mbongo nyonso mbongo nyonso eza pasi vraiment bandeko na ngai nayebi pasi te il faut tosenga bolimbisi sengeli tosenga bolimbisi tokende kosenga papa bolimbisi tata dodokolo kufungila makasiko kadi pasisi wakelezi kwelame kana kutu ya pala masumu pangeyese utamuna pasi yake mambu ya kweto tata dodokolo kufungila makasiko kadi pasisi wakelezi kwelame kana kutu ya pala masumu pangeyese yake mambu ya kwetu wangemenina wasiyetuwe
Sidiki Futula, Rakenta, Rakena, Tatado Utabula, Tatado Utabula, Sidiki Futula, Rakenta, Rakena, Tatado Utabula. Ah, ça fait Ça fait, c'est la mission. Ah ouais, centenaire. Papa qui s'en va. Alléluia, Alléluia. Qui s'en va quel bandeko bouti kolanda théâtre bauti kolakisa biso théâtre ndenge nini bandeko na biso ya paroisse ya GTK ya paroisse ya Saint-Denis ndenge nini balakisi biso vive le centenaire ba biso nzima papa kisolokele balakisi biso mona papa kisolokele pe balobi na biso makambo nyonso oyo biso bandeko ya poto tosalaki na yango tokoleka papa tokoko tozongi Stéphane papa Maludi olobela biso likambo ya monene ya bonzambe papa kisolo papa teto wutu kolanda théâtre sikoyo yo lobela biso monene oyo yo yebi ya papa kisolokele bonzambe nae. Bon, ndenge na lobaki oyo bato bazolobaki biso tozokomisa biso tokomisa na biso te biso nde tokosala lecture tozande na avance
tozomona liboso pe tolakisa moni olobi tala ozomona te ti namoni bato nde bakomona a partir ya biso ndenge biso ozomona biso ozosala biso kaka lecture papa toza na 1960 landanga bien le 12 février le 17 mars 1960 papa kisolokela ake na famille moko na Matadi famille ya bankana akomi kuna na famille wana likambo moko ezalaki kuna ya mawa ebembe ezalaki tout ça alors papa moko azalaki wana ki mécontent bime ndenge nini ndeko na bino aye on dirait azotiola biso tokufeli tout ça alors papa kisolokela esalaki mawa alobi non menga yaki na ye wana eki bacamarade na ye neko blague mais papa wana azwaki yango mabe nde papa kisolokela alobi na ye boye alobi moi kisolokele je mourrai un certain 17 mars. Papa, après cette date, né à l'Ivoire 32 ans avant. Albi, moi qui solokele, je mourrai un certain 17 mars. Et mokolo yango, na kovanda na lola, na nkamba, yoka secret. Nkamba na nzoka ndezaka na lola. Na kokende kovanda na kiti na ngai ya bokonzi, nde mokili ekoya kozwa mibeko epai na ngai. Ezali kaka maloba bato bayoki na bango kaka maloba papa to koma le 17 mars 1992 papa kisolokele akei tala coïncidence mathématique ozola nanga papa tosalaki émission moko na papa Peggy papa Milweki oyo tobenga papa pied gauche asala ba témoigner ya vandi pa papa kisolokele apesi biso ba témoignage ya ndenge na ndenge oyo kamusa biso papa Milweki azali na Équateur kosala musala na ya café azoya na Land Rover na ye amemi bato amemi basaki ya fufu bakomi na zamba bakutani na troupeau ya banzoku batuti banzoku wana balanda bango niata bango mais l'air moko boye bamoni bango moko balamuki tuza wapi ndebe ko kima mais l'air ba soda ba ye ko sala enquête esika wana banzoku ba niata ki batu tala makila mais bato ango ata moko azoka te ata moko azoka te me batu makila balobi bato il faut mutu wana chauffeur il faut dozuye akangami ya kimi mbala moko Kisasa akomi na Kisasa ake mbala moko yepa ya papa Kisolokele papa Kisolokele atuni ye omonaki nzoko ya alina liboso wana tiaki ezalaki nga nde na yaki ko sauver bino papa na Kisasa ake na mboka na forêt équatoriale akomi nzoku po asalisa mwana na ye parce que papa pied gauche aki surveiller pa na ye ake ko salisa papa pied gauche en tant que nzoku a libéré ye na Équateur papa Kisolokele ako sambela te papa atonda na nguya ako sambela te po soka sambeleza pasi omoni na mwa ba recherche na biso tosali toyokaki ke alingaka sambela na Matadi mayo bapekisaka embango bapekisaka po oyo esalemaka wana ezaka somo bino bakimbangisa kala boyeba omoni donc papa Kisolokele wana sona lobaki biloko wana pona ko lobaki bango misato na tango to bengi bango bamvoila bango misato wana papa bazali bato na biso te bazali bato mususu donc ya papa dia lungana tokoloba bango mokolo mususu ya papa dia ngenda tokoloba bango mokolo mususu po lelo tozoloba kaka ya papa Kisolokele papa tata wana azalaki wana atonda na nguya tango azalaki na hôpital awa na Villevorde papa Simon Kimbangu na mama Mwilo baya kotalaka ye na hôpital oyo bato nyonso babia bakufa mabele mela bakoya na hôpital awa
voisin ya papa Kisolokele amonaka tata wana bayaka na mama wana tata wana nzambala na yalo wana yaka wana poko na papa na ko musu mama na bon yo sombela bango mantote yaka nisikaka batu wana so ndenge nini wana nzoka nde papa Kisolokele donc bazaki en communion na papa na bango ti lelo bazalaka en communion na papa na bango babimelaka moto yo bango balingi epai bango balingi na lolenge bango balingi na mokili mobimba papa ti lelo babimaka bamonanaka bayaka koinspire basalisaka basekwisaka papa bato wana tobenga bango banani pe mpona bandimi obie balandi oyo bazolanda biso bayeba eloko moko papa soko bango balukaka résurrection na église Kimbangisi ti lelo pamba bengaka Kimbangisi moko tuna yo si omona moto baimage kutu ezali papa de alunga nazosekisa moto en direct pamba omoni papa yo ozangi koyeba te yo moko yebi combien oyo basekwaka toza bata publicité te et puis bato yango kolanda kende ko vérifier okoyeba famille na ye ezali papa na ye azali ye moko azali okokutana na ye mpo solene ke lokola baoya lelo bazwi mutu moko yo tusa bamelisi kope bati mwa mbongo yo mutu kobongwanaki ozalaki koka yo mutu kotelema tozomona yango mingi vérifier papa soko oyoki mutu atelemaki kende na lupango na bango kende ovérifie kende na quartier na bango kende kotuna soko na quartier wana papa biso tomema bana lingwala epai osborne ata moko atelema te bana njili pe bamemaki ata moko atelema te bana matete bamemaki ata moko atelema te bana kitambo bamemaki ata moko atelema te bongo tokomona bakotelema na pont Kasa bakuta wapi ozomona ngo résurrection ya couple papa Simon Kimbangu devant Jennings c'était devant pasteur protestant à telemisa koka vis-à-vis boy bango bameki bakokite papa Simon Kimbangu bible koka telemi atamboli ezaki koka inventé te koka réel papa lelo nazoyo ko mutu bo na stade telemisa mais bakoka bazalaka kaka na wileri wana bango nde balingaka kotelema te baaveugle bazalaka na bango mpe na wileri wana mais mutu akouta pembeni esika bakoka balaka pembeni esika baaveugle bazalaka mais akei kotelemisa bato na stade kuna mais na balabala na bango bakoka baza wana bango batelemaka te non papa oyo eza aventure nzambe azali papa Kisolokele aki nzambe mpo mosala nde asali ezali elakisi bonzambe. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Fais-moi confiance, car la cause est juste. Fais-moi confiance, fais-moi confiance, et fais-moi confiance, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance, car la cause est juste. Faites-moi confiance, faites-moi confiance, et faites-moi confiance.
Faites-moi confiance, je ne dis pas du verbiage creux. Faites-moi confiance, je suis l'inspirateur de tout. Faites-moi confiance, je ne dis pas du verbiage creux. Faites-moi confiance. balandi tozali kokende na bazali kobenga na biso pona kosisa émission tozali kokende suka émission na biso tomoni toyebi ke tango na télévision ekozalaka obele tango il faut totosa tango papa Maludi soko tana mwa likambo moko oyo nakoki koloba ke nini oyo koki koloba na balandi ya Ratelki oyo bazali kolanda biso na mokola lelo. En tout cas balandi ya Ratelki vraiment nakopesa bino longonia bolandi télévision ya sikisiki oyo ya solo oyo bokomona makambo oyo bato mokili nanu ba monité petango yozo pesa lisolo ngo d'ailleurs nakasi boza ba témoin toko pesi lisolo ngo alongo makambo lukuta kuna vraiment likamba boye salema mais tango bakoya ba moni bango moko nde bendiki esi bazondima papa zo kena nkamba mangomba nyonso emataka ba pasteur ebele totanga ba kombote ba kendeke nkamba melera kozonga na kisasa melami on dira kendeke kuna te boye bango ba kendeke musu basala ka makamu sina kisasa wana ba kendeke nkamba sozo kenuka kwaleka na mbanzangu wana na mbanzangu ba kubombana matata na kota gombe matata okomona bango nzela balekaka wana ebele mangomba nyonso confondu y compris bato mokili mobimba papa ba chinois ba yaka ba australien ba yaka ba béninois ba yaka ba camerounais ba yaka koluka nini omoni yo mwana ozolanda Ratelki ozolanda télévision d'avance omoni papa musala bozo salo longonia bino bozali télévision ya ezopesa mokili avance po tolobi papa na biso
Papa Joe Malia le retard, Makambi. Des fois en avance. Donc, c'est autre la narratel qui au comme une avance. Likambo batubati le tembe, le bibayo le ah ozaka na réseau to moni yango. Oyo nyo se zo lobama. Ye moka lobi oyo e lobama ka ekoki koleka te. Oyo e lobama ka ekoki koleka te. Oyo e lobama ka ekoki koleka te. Solo ekobongwana lokuta te. Nyonso ezolakema ezali kosalema. Yangwana papa aboyi kampiko na musala oyo. Batonga, bafinga. Wana kutepesa bino nde makasi. Ratelki à travers le monde. Boyo kanga ba papa ba mama. Koba musala. Koba musala. Preski mbangiste. À travers le monde. Tokoba musala. Tokola. Totika biloka bo mwana. Tosale la beye. Tosale la belingomba wana. Lifuti na biso. Tozelango lelote tozelango kuna. Awate. Ozala na mbongo te o mikaba nzoto pe molimo salela. Po yonde oza kofungola miso ya bandimi. Yonde ozosala ke oyo papa diangenda alaka ke baza nano libanda. Bakokota kaka boete il faut ba mona mwa image. Omoni papa. Nde musala bozosala yango wana en tout cas vraiment longonia. Bato bazolanda biso tolobi te ke ndenge tolobi bobondi makaka mbala moko te. Botia ko tutembe. Bokende ko vérifier. Po biso na kikongo tolobi dia ndofi ka sumuko. Kanti kulula ndofi sumu. Papa, soko lobi ngana kulia sumfumbo te jana ko jirete. Ngapika sefre mbala le banda lelo ko tuna kulia sumfumbo te o memino le sumu te. Me mukoloka okata fufuka ko tia na mfumbo tina munoko pa le sumu nde sike koti yo yango wana. Po jireki na biloko yo yebi na yo te. Ba jiraka te. Moni. Voilà, papa. Merci. Ya solo bande ko balandi radio télévision Kimbangiste to komi na suka émission na biso papa Maludi to kopesa yo merci. Bande ko nyoso katina lolaka ya ratelki to pesi merci na ndengo ndimaki invitation na biso pe na katina masolo ya émission masolo o etambusami na ngai moko papa Lambert Makwemimo. Pona lelo bande ko toguti kolanda maema so guti kolekana mokola lelo pe na pokwa ya lelo na tina mosusu te. Na likambo to lobby ya centenaire ya papa Kisolokele mona papa Simon Kimbangu Olandi yomoko oyo yoki na mokola lelo mala mokole kisate salela poete mokolo wana ngai na bino to sepela na mokolo ngo tozala elongo nde na kopesa na merci na bandeko basali sipso poete émission oyo eko akosalama to na yemoko président papa Shiganzuzi kuna na kati na Semaki na centre mama Kinzembo pe na bandeko nyonso oyo bozalaki na biso pembeni pona kosalisa biso po ete likambo oyo eke kwa kosalama pe na kopesa bandeko nanga basalisi biso papa Tony Diangenda mama Fifi Ndongala papa Edi Zolandonga pe papa Gilen Tsambu na mokola lelo topesi bino merci na ndenge nyonso tozalaki elongo po ete to kwa kosala likambo oyo pona lelo tosukisi wana nde to continuer émission na biso na vendredi oyo ezali koya pona lelo botika la malamu merci Mokili mojali samaki na liloba yakambe pe biloko biso bijali katina yango mokili mojali samaki na liloba yakambe pe biloko biso bijali katina yango kasi satana mobebisa bebisia letina bokonzi ya nzambe ekitaki omokili
Don't